Et ça n'a pas si ma casse premier jour où on a moni image wana na bengi master. Oh ils allons ben ba bo mangai. Non qui passe hein. Je leur manger. OK. Li kambeko comme la pengai. Musala pasi otozo bunda nango tongo midi pokwa kende zonga koto ba critiquer, koto ba encourager, koto ba soutenir yo, koto ba kana ba sala o mabe. Donc tozo vimba la mokili oyo, tozo bate nani mutu malamu, nani mutu mabe. Zala na nerf solide, na bige nzamba otika ote. Akwa isa moral te. Moral ekoya te. Parce que ça facilité. Neko ya Congo! Préparez vieille na yo! Paye sa famille na yo adresse! Na Toronto City VIP de Maluku! Esika wapi okozwa place monene! Bona libota na yo! Juste en face, il y a zone économique spéciale. Oyo ezali bongo quartier commercial et industriel. Na kati ya ba RDC kuna na Maluku. Yaya! Yeba ke zone économique. Et si abandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain, baza kobeta déjà mobangé na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo, oza na tina ya kokendeza note pona koluka ba produit nyonso. Ezo bimakaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yena ngai e bongo pona résidence Fanda Kimia. Okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo, avec borne urbanisée, ole kamo pepe, likambo ya accessibilité, la lampongia ba bébé, nyonso esi etongama, urbanisation elenda, espace vert, ekuba, ebongo espace yage, pona bana, boza mobimba. Pona avenir ya libota na ngai, na koti déjà en contact na Toronto City kaka na ba numéro oyo pour na kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta koneko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, o bengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Fondation Alidor Massamba, merci. Excellence Yves Bunkolo, Maman Audrey. Consti Eka. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï.
Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Merci de la confiance. Considération toujours Bozawana na Africa Info Télévision pour nous commenter, pour s'abonner en tout cas, va commenter la minute vraiment qui est ensemble là bas information oyo to continuer copier Sabino, Tozawana pour na bino bino Bozara pour na biso mais tout ça merci. Na visionnaire Afrique Info, merci à notre visionnaire, je viens de le dire, lui c'est France Temay, et à notre cordon Château Colo et à merveillement puis à les soldats. Pourquoi pas à Montréal, je le dis toujours, les réalisateurs pas comme les autres. Lui c'est Gino Massampu. Actualité nous oblige d'être avec lui aujourd'hui, artiste et musicien on peut dire aujourd'hui, artiste et musicien, artiste et comédien, humoriste aussi. Tanti Linda, comme on dit, c'est déjà le Sako. Après Dubaï, les autres années, 100% star, tout Solana. Tanti Linda a voyagé trop. Ezanini. A voyagé sans orchestre. Dans cette émission 100% star, vous découvrez, dire naïe, à expliquer pourquoi je n'ai mingi moko mais ça merci. Na sponsor officiel, il y a Afrique Info. Merci à Fabrice Kitanvu, parking à Badjogo, des pas fruits d'ici d'Aotalabiso. Merci à Christian Lembi, Pazouria, la bière de luxe depuis quelque part à Otalabiso. Et à Dinamour Kabemba, la belle femme, elle c'est la Lyon depuis Paris. À Fallon Chirlaine et Longa, appel code depuis François. Et à Patricia Castanet, la française. Je viens de le dire, je suis avec notre invité d'aujourd'hui, Tanti Linda Losako. Si nous avons le même langage avec notre réalisateur Gino Massampu, on voit déjà Tanti Linda après Kaka, Dubaï, tous les années dans la ville de Kinshasa. Et dans cette émission, nous avons découvert Tanti Linda Losako. Moto alali na mabele ya kwe ya kate. Tanti Linda Losako. Mpukwa nzamba tika kanko izamba te bango no so bayiba ni mazamba. Voilà, c'est toujours lui, Tanti Linda, comme je viens de le dire. Je disais au début, artiste et musicien, artiste et comédien, humoriste. Dans cette émission, il y a tous les deux personnages. Voilà. Tu as la musique. Et tu as la musique ou bien la comédie. La musique, c'est la comédie. Donc on revient. Donc c'est-à-dire, tant que vous expliquez que artiste et musicien, il y a oui musique, mais il y a une comédie musicale. Comédie musicale. Voilà, donc cela veut dire qu'il y a un théâtre. Donc quand vous présentez, donc cela veut dire qu'il y a un artiste, comédien, acteur, humoriste. Là, je vois tout, musique, théâtre, il y a musique. Voilà. Je viens de le dire au début, aux Aki na Dubaï. Voilà. Moi, une semaine déjà par la biso déjà belé. Tu as fait combien de temps à Dubaï? 12 jours. Et on a profité d'abord de ça mbote nangai na ba fanatique tout bani na Tantine Linda Kardasha ainsi que na le boss le millionnaire le boss Eric Mandala le docteur et des ignorants. OK. Caf de secours na pesio mote sigo zali le boss. Nzambalola pambola ya bato na motema malamu na yo et puis Yannick Kini ya Rombox na Jobour mobile ya Brigitte Kalanga Bukasa le millionnaire et Sigoza Bambote Belé ya Théo Zambrota na bossa na Kabola Mutepo 155 ya Théo Zambrota ordre national ya passe na Bisengo na PCP Mbote Sigazali et Mohamed Moleka le seigneur de la ville ya Maman Charity Moleka moi ya Pembe donc on est ensemble à Dubaï voilà. Je viens de le dire, Théo Zambrota, il y a ordre national. Si on dit il y a Théo Zambrota, on voit DJ CDD na 155 na Willeri. Voilà, DJ CDD quoi. Chaque jeudi, tous allons déjà, tous allons Massimanimba 155, yo lingara, kusala vraiment bien sabi, et puis na 155 à Willeri Massimanimba, et tous allons de 6h jusqu'à Ernio Soyo ligne de 6h, et au Yesu juste na Willeri wana, na ngama komi na Kinshasa, au salokolo qui n'est qu'à Bamba wana, tous allons chez Théo Zambrota, en tout cas il y a 155 aux allons servi. Je viens de le dire, à la première question, il y a 12 jours au Sahel Libanda, mais tout bandana nous. Tanti Linda. Trop de production, tous allons à kermesse, moutonio sur Tanti Linda, ba panneau to lembaki et bateau batala na ba sport, na ba kermesse union sur zaki car so tel boura boui. Banderole panneau Tanti Linda a se produit ou Tanti na ba reproduire awa. Dis-nous un peu façon ba congolais na ba congolaise, ba yambela comédie musicale na yo salonné. Bon, je salanga bien parce qu'il y a sala derrière musalango pour on se pesa bango. OK. Et na musala auto salara oyo na lingara toujours na pesa le meilleur na ngai avec l'expérience que j'ai et na tania surtout la formation na zwa pembeni ya mama baloso mona toujours na mer au le nom des États-Unis d'Amérique na pesa mbote mokonza kotonga tangi ba téléphone na batu na ba vidéo mama baloso mona pesa mbote
Et au fur et à mesure, on travaille à tout moment. Ah, on est en répétition. Oui. Tokati pour nous. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, voilà. Donc, c'est-à-dire, on travaille pour appeler ça le meilleur. Alors, tant qu'on travaille, on a bah fruit nango ezali siko bato bazomona ke non tantine linda déjà ça la so plaisir ba ko hésiter directement ba ko benga ya ko beta na kermesse ya ko beta na mariage ndeto tsuko beta na fête ya mwana Théo Sambro ta tsuko bala ngam na beta ki wana elle a dit très bien. Donc na sala ka musana ngai ba tutu ba yamba ngo très bien et puis ba préférer ka linda parce que na pesa ka pena makambo quoi voilà ba préférer linda pesa makambo to loba wa lelo to tala ba vidéo et question na poser na auto présent ngo maman Freddy Maniosombo voilà asali vidéo moko alobi bozo tonna na ba ambassade pour na luka visa États-Unis ba tonga ate ouais bino ba artiste comédien bozaka ba éducateur en masse voilà tant on lancer ba message à bongo tantilinda na ye wana la kusu question na tunier pour na problème ya tantilinda ba tebelo ba tantilinda longwa groupe la mama longwa bo mais ye moko tilelo alobaka kozalaka et ça le ndeni ko tala ba collègue na yo ya kati ya groupe alobaka yo zalaka te et ye moko confirmera ozalaka mais na ba répétition pour kenda te. Bon, tant que vous avez une répétition, au moins, il faut que vous ayez rep na bengo ya filmer ngane na rep. Excusez, nenge sigo lingaga na bengo filmer. Pourtant na tant na kina banda ko kene rep liboso na banda na mama. Na benga ga hote. Donc c'est-à-dire il faut débat, ba collègue tout consort, je ne sais pas. Nani alobaki nani nde a confirmer parce que mukolo groupe ça maman Balosombo. So déjà maman Balosombo confirmer logo moko boye yebaki o ya lobi yango wana. So ki ngamo mukolo papa. Lobi ezane ngwana ko tsala teke ondi mangate na place wana donc c'est-à-dire na kokota na ba débat on a te ba frère bandeko baza ba massa ba leki bana o ba yape ba kuta to sala musala ngo ba tala biso pe na dirigeant ti lelo na toujours chef ça va donc voilà pour na lo bano ki na za toujours na la mama comité directeur aza toujours chef on a posté après mamba lo somongai donc vice-président te nabi après mamba lo somongai c'est ça je l'ai dit vice-président na lobino après mamba lo somongai chef à groupe quoi. Donc le but comme éducateur tout ça éducateur à Massoé côté la vidéo ya kotonga ils a pona ko pesa la bonne humeur kaka na bato batala kabiso omoni poto ya na ba stress tango Amérique ya na ba stress tango et manière ya ko sekisa bato na moment mutazui repos peut-être na caillou peut-être na tamoka na pala va na mbetu atali mamba lo somba sekisinga bisto créaka na lolenge moko boy et non pour encourager bato batongaka eza message moko ya koloba na bato oyo ba mesana kotonga bato yo mutu lula kotonga bato soko yé peut-être en États-Unis okozanga mutu ya kotonga tani zo tuane kozala ta ya kokene musala ko beta kayu de distraction oyo zo pona kotonga ba vie ya bato kolandela ba vie ya bato mais soko yé na poto to na États-Unis to place ozali okozwa plus temps ya kokene kokota demande ya musala obeta libanga polo bios futa parler futa mai parce que mboka na mboka na ba réalité et lokola maman Balosomba za comédien alors yango a créé qui pour asepelisa bato asekisa bato et non que maman Balosomba za songi et non que autres bato ba ke nokotonga et d'ailleurs manière ya osepelisa bato asekisa bato par rapport ya bato ba mesana kotonga bato que so boyi awa a bokotonga te voilà awa bokotonga te je salue mon ami Gucci. En tout cas, ils allaient bien tant aux hommes Gucci l'artiste, aux hommes Odile Manzaka moi c'est Zambie de ce pays d'Afrique et Niamegada Nigeria. En tout cas, Bachari Bipa Pambate. Je te salue et pourquoi pas Élisée Bokota Ste. Briefly la merveille, tu auras mis na cinéma place sur le bas qui toti kalawana yangone mema comédie musicale. Voilà. Lelo na monde na bino ya théâtre Briefly la merveille, ngano to fanaka kulisi ki comment batu ba oloba et mato ino za ki témoin ko yokake bolinga na kate. To boyoka ba fa na bino mo basala constat ki bino bolinga na te. Tango yoke loka bona mato ya ba fa na bino sali onde. Bon, nako contredire bango te. Tout comme nako contredire bango. OK. Cela veut dire naza au milieu du village. Tout le monde était ndazali jaloux ya muninga. OK. Tout le monde était ndé azali mutu ko supporter succès ya mutu. Oyebi mokilo eza na ba réalité belé même na famille botami. C'est ça. Même ba place to vandaka, même ba place to salaka. Motema ya mutu sanduku na loba ni la kombo ma motema sanduku. OK. Oyo zo kanisa na minutes oyo na motema na yo. Yondo yebi. O ngana o kanisa pe pona oto na cameraman na biso ngande na yebi. O ba fan bazo kanisa pona biso bango nde ba yebi.
Oh le boss Eric Mandala le docteur des ignorants okanisa pas ça la pona nga ya malamu yenda yebi. Oh Yannick Kini ya Rombox le roi de Rombox ya Jobour azokanisa pona nga ton orchestre yenda yebi. Donc cela veut dire motema ya mutunda yebi o akanisaka. Mais bolingo tozana ngo prévaner ceux qui pena bolingo ça te ko tourner pas ensemble té. Okomona bina ke mutu alobi nga na tourner té. Pona linga kete. Bolingo ezali mais sauf que tout le monde tende à un amour vrai. Ok. Ça on comprend. Cela veut dire faut être toujours prudent et non qu'à dans le domaine ton secteur il y a théâtre. Même dans Moussala, même dans bino journaliste, même dans la politique, même dans la musique, partout dans le secteur où on a la réalité c'est belé. Donc tous vimbre la mokilo yo, tous baté nani mutu malamu, nani mutu mabe. Azo ya pas ngane intention nini, est-ce qu'il y a un intérêt à malamu, ozo baté. Musubozo kanse ke yende mutu malamu, ok yende be mutu mabe. Donc cela veut dire et lo que leki nzambe zate. Izaka ke nzambe batela biso place tazo kende, place na ko vanda na nzela mutu ka na biloko na kolia na mai na komela, na baninga na kozala na bango na nzela pe ya musa na biso. Voilà. Ça c'est vrai. En tout cas, j'ai posé cette question à Brifi la Merveille pour comprendre qui est Brifi la Merveille. J'espère que vous avez eu le temps de comprendre personne, n'a personnage, il y a Brifi la Merveille. En tout cas, j'ai aimé, félicitations. C'est un peu aussi facile que comprendre ou que yoka. Premièrement, personne. Voilà. Allo baboye, na personnage obiso to yebende bino na moni na mino bokendaka. Baoyede biso na région wana. On voyait des images. Lelo confrère na yo na Damastor. Azana passe. En tout cas, ngana linga koloba vraiment ba remerte. Mais il y a des sites, il y a des gens où ils sont interprétés. Maladie, basali boye brifi, oza mutu oyo obotamina Congo. Oza mutu po matarave okepe na ba pays étrangers. Oyebi ba maladie ebele. De voir nada comme ça. Brifi la Merveille. En tant que mutu oyo po yebi. Maladie oyo, eza maladie ya kobwa kela ou maladie ndenge ka muta koki ko bela ne to bela ba malaria et ba typhoïde. Qu'est-ce que tu peux dire na bato bazota la biso ba internautes ou ba internautes partout au monde ou ba hôtel biso ba na besoin ba point de vue ya Tantine Linda ndenge mo ba lo sako alingara mingi vérité. Je salue mon grand frère Papi Kakol Sebonda machine. D'abord, nous souhaité une bonne guérison. Ok. Premièrement, notre frère Nangaï Mastor. Ok. Où Asala Moussana est très bien. Moussana est. Moussala passe au Tozo Bunanango, Tongo Midi, Pokwa Kende Zonga, Kotoba critiquer, Kotoba encourager, Kotoba soutenir yo, Kotoba Kanaba Sala Omabe. Mais Tozo Salango, Tozo Biki Samabota Nabiso. Na musala pasi o parfois na mboka na biso bafuta ka biso te tobika kaka soki ya Théo Zambrota sololi obiki soki dollar ilala te soki dollar ilala bayango bibrifike no ko sofango Tantine Linda tobika na ba Yannick Kini ya Rombox tobika na ba le boss Eric Mandala le docteur des ignorants caf de secours tobika ka soki son éminence le docteur des ignorants mais cave de secours donc soki indelio quelque part ndako zozika au kimi na sa cave monte comité pour secours d'Eric Mandala et puis ce qui déjà et puis comme on a son éminence maître Kazi son éminence maître Kazi na pesi mbote belé ce qui asungi yote l'air muso ko bika te na nzela musala. C'est ça. Pourquoi je dis ça? Et ça linga passe makasi premier jour oyo na moni image wana na kozala te muta lokuta na mona ki yango bato batindeli ngango oh Tantine Linda mais ndeko na yo azobela ngana bise là toi tu savais pas na yebite d'ailleurs nazaki jour yango je me rappelle nazaki na nazolia je crois mi c'est pas Minata. OK na poko wana pas Minata to alaki na Minata. OK. Du coup, namoni yango oh nabia en fait son père. Non, Aminata o Ashaba. OK, OK. So nga pona nga na mona kaza nango ba biloko ka ba ndenge basala na ba Facebook hein. Obika biso ba star et komaka mutu mo avandi na ye mama obu a créer lo moko boye ya lokuta netika ke. OK. A créer lo mo ya lokuta. Tu vois?
nga na biaza nango lokuta na moni bato bazobenga nga pena bakombo tindela nga oh nga mona koti na internet pa na moni yango oh est-ce que c'est vrai donc pona ye beza solo eza dikamba pasi c'est ça tango moninga zwi likamba ndenge wana webi ndeko na ngai tomonanaka tovandaka ata tomonani te mais nayeba koza bien c'est ça mais ya pasi na kosepela na pasi ya moninga ata mokolo moko wana tant que bato wana je te jure je te dis okay. ya pasi ke moninga na pasi moko bo na otika losepela nga ata mokolo moko te ça c'est wana jamais tomonanaka na nzela ya mosala tozosala mosala na biso tozobikisa koto tati linda beti koto ake indisi mokili koto masa ye koto indisi mokili c'est bon mais ya bapasi non 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 alors lokola mobali nyo surtout frère nobi non non na koti la beauté fona confirmer ngo c'est vrai ou faux na bengi mala moko ndeko na ngai o bengi na da master na bengi na master OK na bengi master OK ta na bengi master na ko benga ye bona benga na peine normale numéro na yo bon benga na déjà avant ou bien zera jour na ndo benga ki na lobby na benga ki OK yo yebaka ke na benga ki ye kolinga to na ko yeba ba détail non non nga na bika ke na benga ki ye OK vous comprenez ouais na bengi ye ndenge boye sonné tout plusieurs fois na zuete na koti na WhatsApp na saleli message OK mon frère Sali bonne santé voilà 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 master est-ce que makambo nazo yoka na monde batindeli nga ba photo moko wa tout est-ce que ça vrai parce que na habité yebika ba internet ça ndenge comment malheureusement jusque là à répondre était jusque là donc parfois il avait amonaki yango bon non il a cité ya moni bon bah c'est ça ça des traits bon là je sais pas mais il a cité des traits kaka ya normal il y a très bien wana mais parfois ça na nenga mabete non non aza mutu na ko confirmer que azobela peneso nena yoki ndenge na yoki c'est ça donc jusque là naza même na page na nga na publier ngote pourquoi parce que fallait na yoka que eza ya solo pa na ye moko parce que ebo na ko publier boye eza nengo na te pour to yebi ngana to la to vandika mutu moko publier lo mo lokuta oyebita pour na bino pe ba artiste pour na biso mais nazo yoka eza ya solo mais sauf que na monité na kutaina te na yambinga te a rappeler nga pété ouais ouais donc sauf que eza ya solo ne nazo yoka en tout cas nous souhaiter ba bonne guérison na au nom de Jésus nzamba bikisa ye et non lobaki ke babwakeli ou pas mauvais sort je ne sais pas excusez-moi briefer la merveille je dirais que les lobbies sont moni en Afrique info voilà to nga kozana ba éclaircissement mambo ebele tu vois et ça nga passe moko je te dis vrai tant on a yoki obi au comité lelo ozana ba doute que collègue non attends je voulais dire quelque chose voilà je voulais dire quelque chose mais je travaille avec des professionnels voilà Chaton Kolo merveille Mampouya Dino Masampo je te permets aussi il y a otala élément oyo bazotie la biso après ya ngoto zonga pour te confirmer si réellement nada zobela ou ezakara internet après tous point de vue on suit cet élément et on se retrouve tout juste après vraiment na ebité bande konanga nazana na pasi mususu on m'apprend que chantier na ngeza kota mbudi ba bisinga ke bazobuka et pourtant ba mikanda nyonso eza vraiment na état nazana ngona ba mbongo na ngana dépenser o eza lokwa ba ngba bomangai et pourtant na ba mikanda na bango ba signature hôtel de ville pezala qui vraiment ba chef ba ko teka place te ceux qui ba konti ba signer te ba mikanda to ba cadastre to bimission nous apprend que bazobuka na tonga deux niveaux na mbongo na nga pasi na état on nazana en santé za bien te on m'apprend que ba obuka vraiment ba konti bo trouver une solution naza artiste mboka mbongo pasi ko tourner na ba samoi et puis na bundi na tongi deux niveaux baibisanga ba obuka ngoka boy vraiment na. Merci à vous comme je viens de le dire je travaille avec des professionnels Briefer la merveille donc il passe hein OK image et salonné donc je leur manger OK likambeko komela pe ngai ebele ya bato to pesa bango bisengo azaki parfois na stress un problème mais à travers vidéo moko sali humour moko sali eloko moko sepelisi mutu wana seki parce à se défouler OK parmi bato wana bakonzi ya mboka bazali bapasteur bazali bata ndenge na ndenge bazali même banganga avant de pena boa pe na stress zali eloko moko formule moko esimbi te mais à travers vidéo na yo aseki asepeli
Donc par là que j'ai compris pour nous qui peut avoir na emoko et que d'ailleurs nazo ka kuna likambuso na ki wana ki bazo buka place papa na e moni ya na tout à l'heure awa musala passe na débit na lobaki yango ya mbongo passe auto sala ka yebisa ngai mutu na mutu o azama yele azana ndingi na ye atambola kazo bunda asomba brique na ye moko lelo zo tonga sika na ye à travers musala o ba critique biso ba ndenge belé ba personnage belé ba critique biso ba finga biso ti lelo o na bato musunde ba hotela ko ba finga kaka c'est ça mais na musala wana o lembate o sala ba mafinga no zongo kwa prime d'encouragement pour o sala alors na osenga d'abord à quoi sa moralité morale ko yate parce que ça facilité soza ba nerf solide ozobela pour na confirmer bena gazobela so travers voix tu as vu des images na mona ba image wana et puis na voix na ye et puis na maramba lobi ya lupango donc pona nga na osenga na gouvernement en tout cas na yebité sikoyo bazobuka kaka pa na ye côté wana to bazobuka secteur wana secteur au monde place wana l'état boya basomba mais l'état yemoko pour mais elo wana sala nga pasi yango siko niko na ngai tous assurés mboka eza boka la biso c'est ça ande yo longa na poko za l'artiste mon frère tango yozo tosombi esika to mabele kadastaza l'état yebi et puis l'état mutu ateki c'est ça hôtel de ville et puis mikanda ezali autorisation de bâture ezali mais elo que ça la nga passe pe kabusaka nga l'état ka yemo mdateki l'état ka yemo mdatesa na boko to bingango l'état zo escroquer biso ou comment question posée à Brifil la merveille apparemment l'état soit mis escroquer na place l'état sunga biso l'état comme escroquer to lo baka ndengona c'est ça mon frère eza facilité fondation pamba pour na kosala yango pour omata eza facilité des niveaux alors na osenga na mon frère zalan na nerf solide na bige nzamba otika ote nzamba otika ote pona moni même dikola vidéo bino komi mena gete non Dieu ne me laisse pas voilà OK nzamba otika ote nzambo apesa rapema o apesa ki inspiration o apesa ba relation na nzela musala oyo et je pense que apesa yo makasi donc et puis ba konzi ba mekotala likambo yo soki ezaka pona endenge injustice soki ezaka na ndenge andeo na ye eza na bato musu parfois batonga pe pembeni ba famille wana le mususu ana esika kolala te abina so moment quelque part na tonga na préparer retraite na ngai lelo so bobuki otie bango libanda ba vanda wapi oh lelo ba artiste ba benga maka bato pasi me ya sumbongo na ye asombi na zo baté to kosomba sikoyo wapi c'est ça pe bosom na mboka na donc nga na zo pesika moral azala fort et puis je pense que nzamba otika été ba makambe komela rabiso kaka batu et moni lisapi soki ezoki nzoto mombe kaka passe c'est ça solo sala accident likole katani okoka nzoto momba passe et na situation za nango na préféré azo bena ba traitement azo ba repos pour koyeba parfait ko zape infection OK parce que iko komela mutu mososo c'est ça ko zo traitement moko bo approprié ko permettre que ozonga à l'état ozona ba repos lo tourner na ozona na ba repos pena nzamba osongo ka bien voilà en tout cas je suis vraiment choqué Yaoyeb Sabino. En tout cas, ça n'engage que moi. Je n'attendais pas de voir personnage. Il y a Brifil la merveille. Et l'Obama, Lobo et Lobby, na télévision. En tout cas, félicitations. Tout le monde qui est en dehors, il y a Barol. En dehors, il y a Nina personne qui a Rabandeko. Mon frère, là, nous avons compris. Naïb Solo Mogo, le lot on a recouvert un tournage. C'est ça. Initié tout ça dans Bamabe. Soki nga na bina salo mabe non koma yote oh yo sala nga na sala ngote nga na marque na nga yo na marque na o na modèle na yo makambo nga na sala ka mutu moko ta osala ngo nga na sala o moni makambo nga na sala mutu moko ko sala ngote oh yo ko sala nga pe na osala ngote tantini linda aza tantini linda Kardashian OK nana lolenge na nga nana marque na ngai na master il aussi nada master voilà Mike la Duchesse il aussi Mike la Duchesse voilà oh yazali donc c'est-à-dire to inana pourquoi concurrence eza loyale na nenga musala so kutani boni atani na yebisi yo mabezali wala peneza pena gete no bralima fatsa pena ba paquet brakonga tse ba paquet alobi fara bo ça va toujours retourner stade oh yo mais nazo bana yo même moi là nazo betela yo wala so komi so na nenga bulo
wana pena comprendre mina que tata tilinda ye OK po oya yaka wana za kangati ouais ouais na betro mamba solo wa c'est ça omona omona ka wana za kangati ezana olinza mbete ezaka yete ndikola ngai na biso lo mo secret mo moke OK bato po basepela na wana mokili oyo OK ningo sala émission bato batotsa ba j'aime bazo commenter azu 100% star c'est ça muta otala yo ba nombre de vie OK ya facilité merci wani loko moko boy oyebi makambo sala kana makambo zo sala na makambo zo lingo sala OK ça c'est vrai bizane tout le monde te oningisa mokili ba biso zo ningisa mboka mena bo tatili na boke loko moko bo tatili na bimise loko moko tatili na sali boy bato ba s'abonner na page na ngai Lindo Kardashian Tantine Lindo Losako officiel Tantine Linda Losako officiel bo s'abonner belé Tantine Linda Losako officiel bo s'abonner na page na nga naza sir bato bazo komela nga bazo mona chaque jour na coach ba vidéo parce que micro nazo tourner bato ba kota na page na nga ba s'abonner batala ka makamna zo tsa batala na TikTok na nga batala na Instagram na nga TikTok ko minini na TikTok nga Tantine Linda Losako za lié d'abord na chaîne YouTube na nga donc ba kota batala ba mona makamna zo sala donc c'est-à-dire Migolo ezali avant na boka vidéo na boki photo OK Migolo ezali photo avant vidéo ndetse lelo na boka la bango ba bengani na libala lobi na boka ka photo pamba Tantine ba bengani na libala na pleine mbula na valise na mutu na bino dega OK na to boka ka OK manga mabele manzombo mbatu tout OK et na décembre to boka la bango mbala moko to bola mbanzi na masasamba OK et donc c'est-à-dire to préparer to travailler de la sorte que batu ba sepela batu ba se retrouver toujours dans le studio quand on est début mois novembre OK début mois novembre toujours dans le studio ba tout balingi ba kota malgré za mabange belete parce que nazo bete logo moko pena ana mongo fait sepela c'est ça mais ba solo la ndenge za la mena ebiso déjà que début novembre on toujours dans le studio parce que fallait pour boka disque na ye je crois le 2 mais ngana ko boka lem sous le 10 décembre appelle sous na loba ni mama solo mais tant on boka on comprendre que ngam na boaki te tatili na mutabwaki. Merci beaucoup, merci à vous. J'espère que vous êtes très nombreux dessus cette émission 100% Star qui se présente par votre frère. Comme je l'ai dit toujours, Dieu merci Badinga, merci Alex Intima, en États-Unis d'Amérique, qui nous suit, maman pasteur Astrid Molenye depuis États-Unis d'Amérique. Tanti Linda, na Turquie, na Monakio, vidéo na ye, Yaya na yo, Serre na yo, qu'on peut dire, et vous travaillez pour le groupe Moko, Christine. Voilà. Que je salue. Santé à moi bien té. Azotalayo. Un mot pour elle. Ya solo. Je t'ai dit. Oh là 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 là. Ya nangai Christine. OK. Wana moni kombo bengi wana. Christine wana bena kombo na ye. Kisinzora obilo boye. Kombo Kisinzora za Christine parce que nga bena nazali abna ster nanga. OK. Nga na Nyanza ya na Kigoma, mobile na Eveda ivenanga. Vedai. En tout cas ba bon guérison siko zali. Tu passes un bon moment, tu passes un bon moment, tout moment, même na kin, même les bandes, na circuit, tout ça la vidéo, ça la succès, ça la carton. Et puis on a sur ça les vidéos rataraté. OK. Na robenga les locaux qui sont na vidéo répété puis on notala c'est ça. Yom te informer nga et puis nzamba pesa makasa bika na kombo na yeso. Et na profiter ko pesa merci na les boss Eric Mandala, le docteur des ignorants, CAF de secours ya mboka na biso Congo. Papa Abou Pia. Abou Pia. Faut comme on a pesa papa Abou Pia. Nabiga to kuta na boss kala mingi te to na ba projet zali mo belé Eric Mandala ya sungaka tika ka batute donc et puis na pesi les boss Eric Mandala et puis na pesi mbote na ngai na Josepha Mandala mwasi ya pembe Josepha Mandala mwasi ya pembe et sika zali donc na pesi ba mbote belé wana pena donc ya palais Josepha Mandala et puis na kobosa na te et puis na pesi ba mbote na ngai na maître Christian. Maître Christian Sarkozy, Bamote Belé Sigo Zali, et puis Maître Chalako Mouteba, Lady Boss, il y a Boss Eric, on a garde présidentielle, garde pré-approché. Donc, on a passé Maître Christian Sarkozy, et puis Maître Chalako Mouteba, Bamote Belé du Boss, et Sigo Zali, et puis on a passé Maître Yale Boss Eric Mandala à Dubaï, Silas, Boss, on a passé Maître Silas. Et si vous allez Maître Silas et si vous allez na Dubaï Bamote Belé et puis sentir les boss et puis na pesi les rois de Rombox c'est muto za na Lyon na kati ndako na ye au mona muto bana na Lyon Yannick Kini ya Rombox
Yannick Kini ya Rombox mutabana kana Lyon na peso motebele bola me polaka te jamais na bosana mwana ya papa Pepe Nkuli bola me polaka te Yannick Kini ya motema Brigitte Kalanga Bukasa na Jobour boss na ki posa Jobour donc il pose ça au sous Jobour na mon sous le millionnaire et puis Mohamed Moleka le seigneur de la ville ya maman Charity Moleka moi c'est à Pembe na pesi bango bambote belé trésor muchi wa dollar muchi eye wana siko le premier ministre ya zalagana Yannick Kini ya Rombox trésor muchi wa dollar fondation muchi eye les mécatologues aipona ko sunga ba pauvre ba orphelin ba na bitike ba homme de vieillard ba to bazangi et puis voilà evo na pesi mbote wana ba sentir Kinia et puis Coco na pesi bino mbote na Jobour place Bozali trésor muzala demi-dieu ba mbote belé et puis nga na za reconnaissant ko loba ete merci na ya Théo Zambrota ordre national dollar et la laté aliaka dollar et la laté talaka ya Théo Zambrota na ya Théo Zambrota anniversaire ya Ronchandise pour moi na nga libosa botama le 3 novembre nana bana misato nazana Ronchandise Katalé ya Farel Jugel Safunati Pane ya Bri yo to lobby félicitations nazana Brifina nazana Armodi donc c'est-à-dire nga na bonga na bana yebi nga bana na nga bangwana c'est ça je l'ai dit oh yo yebi partir ba débat ko mais lobi oh yo yebi tana otanga ba koma bana na nga na otanga bana na yebi te mais tu Jordan na 4 bana allo baté Jordan bana baza combien alegi leader na bana Ozoba toko maso to beti concert photo l'excellent bongo po bana baza 4 oh yo pesa au futa bango na futaka chaque concert oh ça va yo zo mona Jordan legi giridi na bana ale ridi comme moko Desi Gucci comme non Gucci na botate Kisita donc voilà bango batala mi na monaka omoni na sala donc bref la peste bango mbote ya Théo Zambota na ebisi anniversaire ya Ronchandise alors bilanga non tikela nga charge makambo wana tu na zuyango ya na bia Théo Zambota merci mutaliaka dollar elala te ya zu charge anniversaire ya mwana lobia ko sala mwana sepela so na mutu moko azotala yo fan o le tanga tala habité Tanti Linda tout à l'heure na solane na FC na biro na kezana Tanti Linda bien en tout cas na sepela na ina ba comédie na yesko yo mona bandaki lo sako pour aller mon na Christian Lembi Pazuri à la bière de Lix Christian Lembi Pazuri mutu na ngai oh tuna yenga awebisa Christian Lembi na pese mbote sika zali na ebise ka lo sako balongola ka mwasi kaleso bala itsaka ite sika zali Pazuri ya mutu na nga et puis na pese mbote na ngai na Kolwezi Kolwezi ba olelanga mabe voilà na ozalem na Kolwezi mikolego ya Kolwezi tanti Linda ya to ya te bana Kolwezi bo telema bo beta maboko po tanti Linda esika zali mais ezana mutu mwa kabaka mbongo kuna soka kabeli yo mbongo fotika lokotongo tika lokweya le boss Stone Mukendi le boss Stone Mukendi balobi Stone Mukendi millionnaire na kati ya Kolwezi na peso mbote siko zalia ya akabanga mbongo liboke bo Stone Mukendi na peso mbote na Kolwezi ekaka ndenge zalaka et puis na bosani te batu nani vena ngai on atika ngate soka sana kina mona kaye soki aza place bo leki nanga na mboka d'abosana kaye donc le seul Neymar qui nous reste le seul Neymar qui nous reste bambote belé donc on revient lelo tokomo kem je réalise dans ça la sin mais Tomiko solo la ngope pour le baki musique comédie musicale voilà en tout cas ça la bien pas bateau balinga rayo merci à Déborah Foura la douce si nous parlons de Déborah Foura la douce on voit Hakimi Saloumou le seul Neymar qui nous reste Hakimi Saloumou merci ya baleki otiko loba wa musique merci ya ndo ya to si ça peut to tunyote to zana yote pour za artiste musicien voilà le 29 octobre, samedi, nous avons Fally Poupa. Aigle. Dicap la merveille. Kolobate, félicitations encore et puis courage. Na Fally Poupa Hermarabioshwa. Des pipes de wolo. Yango na sakio. Ba sacrifice to sala kapoto koma ndenge to koma ka mutu moka yoko salo mabe ça fait mal. Félicitations pour nabi que stade douane ko beta me ko sala bien ngana za artiste retourner voilà c'est-à-dire mutu na mutaka sir na makamna c'est ça ana succès ana musique na bien et il renie zangi mutu sala ka promotion lo na alors ngana invité bato tout ba kende concert ya Fally du Cap babo ça na pété le 25 décembre hérité watana betoto ya Gogan Mona Weraston, le roi de la forêt. Dernier fils. On comprend que la peine. Donc voilà, on a soutenir Bangotou. Bon, ça la moussala bien. Et puis, on a la wana.
ozalazala wana esali biso bien tant totangi toyoki obimisi awa Fally Ipupa obimisi se héritier Watanabe mais nous avons aussi Motona Tembe. Héritier Watanabe. Non, je reviens. Ouais. Motona Temba Watanabe. Ouais, Watanabe. Aza bien na papa na ye. Ouais. Yepé le 29 octobre na Imika. Le 25 décembre na Imika, c'est le Ostram. Oh, avec le 29 dans le 25. Calamité déjà Zokita. Le 29 octobre, donc samedi à Fally Ipupa la stade de Marty, c'est le Ostram na Imika. Tanti li. Na bi gaza artiste munene, naza animateur munene. Na encourager mutuna modèle marambazo sala. Donc on a encouragé c'est le scrum to solo rané bien to la rané très bien. OK. Dernièrement za na kinto ala inaye. Donc on a pc bambote belé. Akiti déjà? Akiti déjà? Akiti déjà? Papa m'a pas ça. Na bi ko simba. Ba bina kaka. Eh bubwe. Bubwe ko songa sentima yangame. Ba bina kaka. Azo beta esimba bato ba yana bango voilà quoi. Ba nzembo ba ebite. Asa banzi mona orthotanazi na monganga malade kotinga na nzoto takinwani apana dianse azana nzemba emana faire rigola Jésus de nuance wenza binzembe kanga donc bato ba ya ba beta ba yoka la bonne. Le 29 wana Brifi la merveille artiste comédien humoriste. Voilà. Bon bi soit 5 minutes. Na production. Mais bon bi yo sala choix. Oza na podium nini ya stade de Marty ou ya Imika. Te na nenga mabete kokotanga na barando wana te so babengisenga soki na bango même Fally Ipupa abengisinga te c'est le scrum abengisinga te muta bengisinga zate so babengisinga ndene nga nazala loka na imaginer pourquoi na ozala te sonze monia Fally européen biso na vana banzemba Fally zo raté te même misi migolo zo kanga nzembo kaspesa biso ya c'est le biso animation opesi biso pe rumba Fally ala banzemba bien kaspesa biso raté to bloqué koto kuna to bloqué voilà ba jaloux c'est bon. Merci beaucoup, j'espère vous avez aimé. Bandara no bien mais na suka ba fanatique balinga tantine linda boy ba kena zo banda studio et tozo bimiselo qu'on a biso soki nzamba sungi décembre tozo bimisa et puis le 8 mars ou le 14 février tokoboka petit titre moko to tala ba roza tobola mbandi na masasamba ezoya. Merci na soutien, merci. Mais on doit revenir, on doit tout ça prendre mission mobimba pour de cortiquer ba titre ya ba pièce aux opesa biso. Pourquoi que os ala ba titre wana ou ba single wana? Mais on doit revenir. Lelo oyo brifi to komi na souke émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir na passage na yo na 100% star un mois pour une émission à 100% star et na ba fanatique à Brifi la merveille et na ba abonné na ba internet une sur Africa Info Télévision. Merci à notre sponsor, je viens de le dire, lui c'est Fabrice Kitanvu parking à Badjo de pas Fluidicide. Zana kata muke Fabrice Kitanvu. Omoni ngana zana ba patron. Voilà. Ngana zana ba millionnaire. Fabrice Kitanvu parking ya ba joueur. Nazalane na jo yata mbola ba dollar belé. Voilà ta mutu komona ba 50 $. Mutu na ngana pese mbote Fabrice Kitanvu et puis sika zali ba mbote belé kalata zo yakin. Et puis courage belé bébélé quoi voilà. Merci beaucoup. Comme je viens de le dire, nous sommes arrivés précisément à la fin pour aujourd'hui. Merci. Dernier message nayo et na ba internet nous sommes à la yo na biki. Dernier message nanga ezali monda sukuma ezawana tozo sala musala bo s'abonner na page nanga Linda Kardasha et Santine dans le sac officiel et puis botala ba vidéo du jour soko moni partager Nicolo Pena nazo travailler de la sorte que bato ba se retrouver et puis nazo préparer série moko kala mingi te ba osepela. Nazana ba concept moko boye et vous allez très compliqué. Bah moi la blague était na ba misé ba jouer. Non na moko ba omona. Ba comprendre. Voilà, je viens de voir so na tunyo te ton téléphone sona qui pour ça la émission ba question ya rambala moko à madame Caroline Ikwa. Tala soki européen sa biso message au tali caméra collègue nayo Coquette auto perdre papa nae. C'est vrai. Oui, Coquette auto perdre papa nae un mot pour elle. Coquette de moi-même. Matangeza na monga fula na moni awa na lpango wa famille matangeza na monga fula paix à son âme na papa na biso je suis de cœur avec toi et je pense que ça facilité parce que na fait la papa na maman je sais comment les foiseaux à douleur mais nzamba peso makas je suis vraiment de cœur na benga yo et puis on va bien parler d'accord. Merci, bisous, bye. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés précisément à la fin, comme je viens de le dire. On est toujours avec lui. Je peux dire oui, parce que Adamoa Mobali, lui c'est
Tantini Linda, on dit le Sako, et ça la rabino bien, c'est toujours Dieu merci Mbading à votre frère. Actualité nous oblige, tous à toujours un événement. Merci à notre visionnaire, lui c'est France Temaï, grâce à lui qui vous voyez, Dieu merci Mbading, équipe ma 100% star. Et pourquoi pas notre cordon, je viens de le dire, Chaton Kolo, et à merveille m'appuie les soldats, à Gino Massampu, les réalisateurs pas comme les autres. S'il y a quelque chose à dire, moi je serai là pour vous dire, et on se retrouve au prochain numéro. Merci à toi, à Gino Massampu, les réalisateurs pas comme les autres. On se retrouve au prochain numéro. Together. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass